Sina balandino sia to konwa pi ezalaka esengo toujours ya koya verbino na sabino keno mikolo naza mingi na plateau pe plus surtout ba déplacement tant kutu na déplacer na komi na ngiringiri ba belelinga na bayaka ono fofane penge otiki biso ya kolobela biso a biso na ngiringiri tuzana marché te tuzana wenzete totali popularité ya population na niveau ya ngiringiri. Mais totali wenze wana ya bayaka tukama trop okotanda biloko bula peso ke beti biloko ezopola mais tokosenga aussi lokola tosolaka bien pena eli na bango ya funa mwana mboka amisi honorable oyo pe akoki komema pe projet wana to motion wana na assemblée nationale parce que aza na vacances parlementaire na kobenga ye comment est-il possible de se trouver na funa ou bien na ngiringiri ou bien na bumbu wenzizati. Boko prendre que émission oyo na yeko lakisa bilamba te eza émission moko na dosala na ba condition moko oyo ezo sepelisa même âme na ngate pourquoi pas bino bato bozolanda biso lelo IDPS au pouvoir mais c'est important ya koyeba banani babunda biso tolobaka lutte ya 2011 mais na bato babanda depuis création ya IDPS oyo ibanda na basalo ya bato ibanda na bandako ya bato soki botali lutte ya Mobutu bo comprendre na ba âge nini ba maman na biso o lelo ba komi ba veuve mutu musu akufisi bana akufisi mobali mais bana baza toujours za sema église soki maman azalaki mondimi ya catholique à partir ya ba 2 ans 3 ans ba memaka bana toujours na catholique lelo UDPS bana ebele o baza ba combattant baza ba force du progrès baza ba force du passif eza bana oyo kende fils ngoko alobaka ke to banda ko kende ba marche na ba maman na biso. Pour maman nyonso apesaka mwana na ye oyo eza na kati na ye nde bomoni ke na déplacer bokomona même ata elongi ya émission oyo eza ndenge mosusu esika bakie na mbonda balobaka te mais je pense que non mbonda soki ebeti eyebanaka mobeti nango na koyambela bino moko oyo aza ya IDPS ngai na confirme yango te na travers ya mituna nde tokoyeba akota IDPS ndenge nini babanda ndenge nini génération na ye lokola télévision eza radio te mwana mboka Moïse okotalisa invité na ngai poto solola na ye mais boko comprendre que naza na ba invité mibale mama quand même akei pe conséquence ya lutte ya IDPS eza na bato musu baza na ba problème na ba miso bato musu baza na problème na banzoto pona lutte mon arrive au pouvoir l'hôpital combien batongi to combien au bassier bazo bénéficier même santé bokomona ki akozala na koko na ye o akobanda ko assister biso po koko wana nda komi lokola mbeto tango moto aza na hôpital mbeto nde yebaka mbeto nde za garde malade ça de garde malade ya mama eza koko na ye. Merci na mwana mboka Moïse ye moto azosola biso na caméra mama nanga bote mbote papa na ngai lelo mokolo ya dimanche atake RDC pays laïque eza bato bazokende na baeglize na banini na yo lelo obengi ngai tango na moni otindeli nga bato ono ya IDPS nazo obligé parce que moto oyo déjà asala mosala eza mwana mboka Eliezer o boyebi na kombo ya mwana kolo lupango o nayebi ke à partir ya 2011 bato ebele bayebi ye nde nalobi ke no nako déplacer mama te par rapport tango na moni photo na yo ndenga moko na ye na ndako na yo. Kombo na yo nani? Kombo na ngai Tojibikila Mukuna Monique. Mama Monique, oza nani? Papa ngai oyo ozomona ngai liboso na yo na moma oyo nazali mama ya IDPS ya ebandeli ya tango tozokende kobomba na bombana tozalaki kokende kobombana na ndako ya Mukendi Anaclé tozalaki pe kovanda na bandeko ebele tozalaki kovanda na bango kobombana na bango prete na tango wana Mobutu azalaki kolinga koyoka biso ata mokete ya kokufa bakufa ya kokweyisela bandako ekweyaka me biso oyo lokola tozalaki kosala mosala oyo elongo na Nzambe abatela biso akomisa biso ti mokolo malelo
Yo kota IDPS mbili. Amemayo na loboko, to mobali na onde ya initiayo, to papa na bino nda akotisa wana. Papa na ngai biso tozalaki na Kisangani. Periode wana Etienne Tshisekedi azalaki kosala musala na Air Zaïre. Ayaka na Kisangani pona kosala musala ya contrôle ya société. Alors na Kisangani bakasaye nyonso tozalaki eloko moko. C'était en 78. Les raye a bengisi ba notable nyonso ya bakasayen. Ayebisi bango alobi Mobutu a trahir. Lokola Mobutu a trahir, na kotika Mobutu tranquillité. Mebino bakasaye bovandi na Kisangani, botia matoi na bino. Tango nga na kozonga na Kishasa, boko yoka likambo nga na kosala. Na moma wana, lokola pe na Kisangani tovandaki bien te, papa, bazalaki ko menacer biso makasi. Nga na yebisi, mobali na nga na obite, papa. Lokola ozo sala musala na Air Zaïre, salete, nga na zonga na Kishasa na bana. Naza na mwana moko, ifale toya na ye na hôpital ya Wileri. Kabi, occasion yangoyo. Senga mikanda, nga na kende kuna. Tangu na ye, awa na Kishasa na mwana, basali opération ya makolo, na Wileri. Nga na sengi madame oyo, ya bandikape. Na sengi madame oyo azalaki kuna azalaki ye doctoresse, na yebise mama ye, nga na lingi kozonga lisusu na Kisangani te. Salelanga mikanda, oye kolakisa ke, bino boboyi tozonga na Kisangani, ponga na tikalawa na Kishasa. Mama salelanga mikanda alobi, boko vanda 6 mois. Société alobi jamais. Moi c'est mutoko ko vanda 6 mois en dehors ya foyer na yete. Si c'est comme ça, to sala bina imitation, bozonga na Kishasa. Ndo lolenge to yaki kozonga na Kishasa. Tango tozongi na Kishasa, ezalaki mukolo yo papa ayaki awazozo avion pona kende na Brazzaville, na pe na kiti na avion awa. Kovanda na vandaki, tozalaki na hotel Miondo na Lingwala. Namoni papa na biso moko Kitenge Paulin. Aya yebisi ngai mama, tozo tambula pona deuxième partie. Olobi nini? Kabi papa Etienne ayaki na Kisangani, asuflaki likambo wana. Ngana kokota. Papa azalaki te, azalaki na musala. Alobi koma kombo na ngai. Akomi kombo. Tangu papa aye na yebisi papa tomboki. Alobi yo mwasi oyo. Ozali boma, Mobutu azo boma bato. Yo kende kondima okota na deuxième partie. Ozali boma, ngabi papa so ba ye pona kokanga ba kokanga ngai moko ba kokanga yo tena koloba botika ye. Ayebi likambo wana te. Ngai moko na kokende. Nde lolenge ngai nakotaki na IDPS yango wana. Merci. Namicho papa sana bongo. Papa asa akufaki. Akufaki nini? Émotion ya ndenge Air Zaïre, tangu ba agent ya Air Zaïre bazalaki kotombokela PDG. Bazolo banaye biso tozozele Etienne. Tangu Etienne akoya kofuta biso bien. Air Zaïre bozo mona wana eza kofuta batu bien te. Mobutu ayoki boya ayoki kanda. Na ndenge ba français bayaki bakomaki kofuta quand même ka moi bien. Mobutu ayeko bengana ba français dans 48 heures. Bazonge pa na bango. Nde ba jamba yaki kosilika. Mobutu amoni boye akataki salaire ya ba agent ya Air Zaïre aza kofuta bango lisusu te. Alors na émotion wana lokola Afdel akotaki, papa ayaki na nzela pona koyamba Afdel lokola Etienne alobaki boyamba bango baza bandeko na biso baya tobongisa mboka. Ndenge amonaki bakotaki akweyaki tension emataki akwei kozongi na nda kotaka ndako ti ayaki kokufa na 2018 nda ayaki kokufa. Papa kufi na 2018 yo na UDPS promotion na yo okotangela na ata 3-4 tango na koti na IDPS papa na ngai nasalaki cellule triomphale na Kingasani. Tozalaki na papa Kapila Paul, yenda zaki présidente ya cellule, nga nazalaki présidente
ya ba mama ya fille de pes cellulaire nde musala na salaki yango wana sima nango na ye kolongwa wana toye kosala élection na ye kobima mama présidente ya fille de pes Tiango Mobimba kolongwa ma ya njili ti na bambankana kuna pe na tambola bisika nyonso wana kosala ba sensibilisation komobilize ba mama ya pasi mbongo te mutuka te mbongo ya yo moko cotisation pe te mbongo ya yo moko cotisation tozalaki kosala kaka ya kosonga ba mama bazalaki kobela ba mama bazalaki kokufa biso moko tozosala cotisation na biso tokokende kokunda mama wana tokopesa mama wana mbongo po akende hôpital po na nini po tozoaki Etienne lokola mutu moko aye kobimisa biso na kati ya libulu na ide oyo abimisaki ya ide peso yango tozalaki kosunga ye tozalaki kokanisa makambo mosusu te tozalaki kosunga ye ke tango akozwa bokonzi mboka na biso ekokoma bien bana na biso bakokoma bien mibali na biso bakokoma bien biso nyonso tokokoma bien koyoka yo moto akataka bilanga po alonaka azala na susi te loba buka Etienne Tshisekedi po lelo bato bazoluka ata mozole na ye ya mozole ezokoka ata kosila te tozomona bazotolba mozole ezosila est-ce que ozwa mpe chance à l'époque ya kosola na Etienne Tshisekedi papa na ngai nasolola na Etienne tango Mobutu atiaki na résidence surveillée biso oyo ndo tozalaki kokende kovandisa ye periode wana mama Martha azalaki na poto bavandaka na semeki na ye ma sœur nde bavandaka na ye na ndako tokokende na ba 8h wana tovandi azobetela biso masolo azoyebisa biso makambo ebele tozovanda so tolingi totelema o bamama na ngai bokende boye mpo na nini boyebi ke ntango tozovanda na bino boye nazoyoka bien tokovanda ti na bapokwa toye kobima tozongi na bandako ti toyaki kokende kosala réunion avant tosala réunion tokendaki kokota prière wana papa na ngai tokotaki wapi na ngambo ya mokali na Saint-Jean na église moko ezalaki ake mandalala likolo ti na se kaka biso bamama tokoki kokota na église wana tosali 3 jours ya prière kobima na biso na prière lokola ezalaki eloko na biso toyokanaki lelo tokende kosala marche po ete babimisa Etienne quand même na résidence surveillée tokende totuna Mobutu eloko nini penza bazowela na Etienne papa tosali prière na biso wana tobimi tokoki kosala marche kaka na ndako ya Kengwa Ndondo wana kolongwa kaka na esika ya poste wana kokoma kaka na ndako ya Kengwa Ndondo totambulaka mitakala papa batindile biso basoda baye kokanga biso bazobwaka biso na mituka lokola ya soko banani tozalaki 43 mama 43 mama sikoyo tango tozalaki kotelema wana basoda baye bakangi biso tobandi kosepela tobandi koyemba banzembo tokende boloko me tozoyemba banzembo tokomi kuna bakitisi biso balobi bozela lelo bozokufa biso tobandi koyemba nzembo ya kokumisa Nzambe bokanga minoko biso tolobi tokanga minoko te bolobi tozokufa lelo botika tobondela Nzambe na biso Nzambe ayamba milimo na biso tango tozobondela ti tokuti bakangaki bamindele moko likolo wana bamindele bazosala biso bamama bolemba te boyemba makasi bolemba te tobandi koyemba makasi wana papa tovandi de Mobutu aye koluka koyoka biso tozokota moko na kokota moko liloba na biso ezalaki kaka moko tozoyebisa eboy biso tolingi obimisa Tshisekedi Etienne wa Mulumba na kati ya résidence surveillée azala libre papa yo lobaki otomboli Mobutu otomboli ba mama lelo yo Mobutu otomboli ba mama lokola toyebo seke yo otomboli biso yo kabiso kasi tango yo kobimisa Tshisekedi Etienne na boumbu ya résidence surveillée
osalaka meeting bengisa population nyonso na stade Tata Raphaël tango tokokoma kuna sambisa ye na miso na biso comme ça soko asali mabe biso population topesa etumbu soko asali mabe te papa libere ye aza mwana mboka bosala na ye musala boyokanaki bino mibale bosali manifeste de lancele mais eloko nini ekomi lelo bokoma kobendana bozoyokana lisusu te yango wana Etienne azwaka biso papa te so moto asimbi biso Etienne aza kosepela te epuis ekomaki biso nde ekomaki soko likambo ezali tokei tovandi na ye aza koyamba biso souvent na ba 20 heures tovandi na ye tosololi na ye tolakisi ye papa tala tozolakisa lolenge par séminaire ya ebandeli ya yambo ke IDPS abandi mpe kosalisa séminaire ya Dimopri tokotaka na ye Etienne ye moko elembo yangoyo ya Dimopri tozalaki na séminaire oyo na Etienne Tshisekedi wa Mulumbu ezali ya mobali na ngai pe akotaka ya mwana na ngai pe akotaka ya ngai moko nakotaka yango nyonso misato ya Dimopri oyebi IDPS. Je pense que IDPS depuis 2006 a gardé la couleur ils amènent les putanango la banza qu'ils ont deux trois mafuta au couleur différent. Je pense OK maman sikoyo elembo mususu tala bilongi na biso ndenge ekomi pasi elekaki nzala elekaki tokendaki ko expliquer papa ovandi boye papa na ngai toyebi ke Mobutu alingi yo te siko tokosoka wapi wana tokenda kosolola na Etienne elembo tokendaki kosolola na Etienne yango natiaki kamwa esieme na ngai na lipeka ya kopangwisa motoki ya pasi bon elembo mususu tokendaki kotala ye na mama foto ya ebandeli oyo tokangisaka na ye yango yo ya 2011 te ba foto yango ezalaki facile mais biso facilité biso ezalaki priorité soko ayoki kaka ba mama kingasani wana bai bakota tozo kota penza nete lupango na biso ezalaki ya biso papa biso tozo ya valeur soko ameki ko telema soko ba yebise ke mama kingasani bazali banda ale bokotisa bangumbango tozo kota avandisi biso azelisi biso so tokenda kata na ba 14 heures akozelisa biso ti 20 heures yambi biso makasalo azalaki wana azosala ya ye makambo moto azokosokipe na biso mingi ezali papa moto toza kosolola na ye makambo na biso ya parti or ke tozosolola makambo minene sikoyo bafoto mosusu tokendaki kotala ye tozalaki kosolola na ye azalaki kozwa foto na mama moko na moko ya ngai yango ndenge na gumbaki moto na se combien ya papa na ngai yango télévision za radio te yango wana olobi à l'époque bino le bozalaki na priorité papa po tozalaki koyebisa makambo ebele oyo tozalaki komona oyo tozalaki koyoka tozalaki kokende kobeta na ye masolo o tozalaki komona na kati ya parti po bapapa babanda kotrahir bandakala oyo tozalaki koyoka eza ya kala na bapapa oyo tozalaka na bango kuna biso tozalaki dynamique papa na ngai papa na ngai bato babandaka mouvement ya IDPS wana ezalaki biso oyo tomoni oyo tobandaki tozalaki 3 personnes 4 personnes Charles Jean Petou Denise
musombe Josephine nanga imoko de batu babandaka mouvement na to bandela ke réunion wapi na monga fula de sika to bandela ka réunion de to yeko solola na papa Etienne alobi oui bopesi ide ya malamu il faut bosala mouvement wana mais tangu mama Chala Jeanne ayeko kufa bato bayeko zwa parti bazui secrétaire général na biso akoma komona biso lisusu na Valerité abwakisi biso azwi ya yeba secrétaire général Kabuya Augustin mwana ba mama me azana ba mama yo azo salela ba baba mususu soki ekuna ko yamba yo au yamba yo mwana buti azana ba mama yo azo yamba yo ba yamba ba papa po Kabuya yamba biso to salaka mouvement makasi na permanence batu nyonso basilikela kabiso me tozalaki na raison. Est-ce que ba passe na bino ba réclamation na bino et comme la mokonzi mboka po bino na yebi ke mokonzi mboka yebi bino parce qu'à chaque fois on a ko uta mikili ya poto papa na ye ayebi bino génération à génération. Est-ce que mon na bino e comme na oya tuna parler de nation papa na ngai nani akokomisa biso kuna nani akoki komema biso kuna omoni mukando oyo memona bino mukando oyo ezali mukanda ya biso ya ba mama oyo 43 mama oyo batambulaka pona ko libérer Etienne na résidence surveillée to aka ba manifestation ba mama ya biso 43 mama nde Etienne apesaka bi mission ya makambo ya ponga bitango ayaki sutoki ko yamba pozaki na azalaki na mibali baza kokota kuna te tango biso toki ko yamba ye abandi ko betele biso 43 mama de la fierté ya IDPS OK mais histoire wana pourquoi bakamba IDPS babeta ka isolo wana babeta ngo baba papa batola ba mama nde batele ba papa ya wapi batata ngo bakangaka biso balobaka bino ba mama boza bandoke courage nini bozana ngo bozwi wapi botamoni mitakala papa ide wana mitakala biso moko po to zuaki makanisi wana na ndenge makambo zako salima na bamboka tozoyoka bazobeta masolo soko problème grave ezalaki na bamboka ba mama bako bima na mangwanda na bakombo na bakongo na biloko mususu bazako bima nango wana bazokende kolakela kamboka mobimba po ete likambo wana ekokisama te papa CCC ko azalaki mwana ba mama po ye moko alobaki otomboli ba mama otomboli ngai tozolaki ide à partir ya bamboka lokola ba mama bazalaki kotambola na mangwanda nde tolongoli bilanga po ete abimisa Etienne Tshisekedi na résidence surveillée bavanda basolola bayokana tina yango wana 43 tina yango wana 13 parlementaire tango ba 13 parlementaire papa bango wana nde bayaki ko trahir ba kima batikela ba mama problème ata tango afdel akotaka bakangaka permanence ya IDPS te kaka ba mama nde bakendaki ko fongola na makasi Martine politique pour une génération na biso babeta ka lisolo ya 43 mama ezaki mutema mabe papa na ngai ezaki mutema mabe bebi na mito ndio tobazolanga bazoba mama ya misisu makambo ezaki mutema mabe balingaki ko beta masolo na biso te kasi ye mukolo masolo ayebaki bien ke ba mama nde basali ezalaki ki mutema mabe komona bino lokambo Tshisekedi bazopesa bino mo ba maite bazoyamba bino te lelo IDPS voilà c'est comme moi histoire ou akomona ke tokosi yebe aya na masolo aya contredire OK ko tasko IDPS au pouvoir bino ba fondation ba pilier ozo vivre ndengeni papa na ngai eloko ezolelisa biso nde yango wana bato lokola biso tolala libanda nakopesa exemple yanga nalalaka na église ezana ba mususu bakoko na yo bazobapenda komona nalalaka ba église bakoko na ngai bayebaki place nga nazati baluki baye komona ngai ozoyoka soni ya kozongela famille parce que ozwa biloko ya libota nyonso
ici na pona IDPS papa na ngai ata soki nalobaki nayamba bakoko nalinga napesa bango nini balia nini biso tomesani bakoko baye na ndako bazosepela bamoni ke tokeye pa koko na bango baye kokuta koko wana azolala na église na kovandisa bango wapi et puis bayebi mwana Etienne Tshisekedi président yo kozanga ndako te okozanga esika ya kolia te nazolala libanda papa Etienne alakaki biso alobi bamama dès que tokozwa pouvoir 43 moments nakosalela bino bandako ya minene nakopesa bino mituka nakotambusa bino mokili mobimba kolakisa te tala bamama oyo babunda mpo na ngai bango oyo sotango bazo efface histoire na bino même pouvoir oyo est-ce que nzela ya malamu ezali papa tozalaki kolela moto oyo kokomisa ata epa mwana na ye tobeta masolo oyo azalaki kokuta biso tozosolola na tata na ye me maye tozalaki kosolola na tata na ye ayebaki yango te si 43 ti lelo botikali ba papa na ngai toza kose retrouver soki 3 personnes nde batikali bacourageuse bazotambola bamosusu basi bakota bandako mingi mpe basi bakufa c'est 43 3 to 4 nde baza bacourageuse neti yo ndenge ozoloba miso na ngai ezomona bien te papa na ngai miso ezomona bien te mokolo tokendaki na ambassade ya Amérique wana 2011 wana Kabila azo prêter serment kuna na oya kuna mama bifaki sikoyo tokeye na ambassade ya Amérique tolalaki place wana 3 jours Kanyamalera amonaki ke tozobima te bamama oyo bazobima te akotelaki biso kuna ok aboyi aya akoteli biso balobi bobima tolobi tokobima te il faut bo répondre biso comment bino bokoki kozwa moto oyo abimi bozolinga kobimisa ye te et puis bozozwa moto oyo abimi te bobimisi ye alors Baméricain bayebisa biso nini bazosala na Congo baye pona kolibere Congo to baye pona kozindisa Congo kanyama moni boye papa na vandaki na moni abimisi kamwa eloko moko lokola biki boy ai atenga na miso pe mekanga mingai ai azoko wela akanga le fetu Denise akanga parce que yenda zalaka mama présidente tangu bakimisi mama le fetu Denise akangi mwana Judith akena pela ngai maya malili na mututi Denise ayeko benga lobi boya na ye na Victoire baye kokende na nga na Victoire miso ezomona malamu te papa de petit na moni liso oyo moko ikanga bi miso moto le baka no pouvoir IDPS ils ba pouvoir ba sacrifice ils ba pouvoir moko makile tangi o bato batikali ba veuve batumbeli bato banda bato ba peli même ba makolo maman ya pelle de liso mais ça fait quand même mal les lois tous bazo joie bazo nginda bazo sepela bongo ya IDPS bazo sepela na ba fonction et ba te sengeli ba sepela ba pesa fierté à UDPS to ba petaka ba histoire IDPS de ba moyo maintenant quand même naza fier ya komona que parmi ba panisa ngoko ba bengi epenge Fofana pamba parce que naza l'élève du maître. Je me rappelle qu'en 2011 les seuls journalistes au badaki ko tambo na ba maman ya Bifaki ezaki mwana mboka Eliezer wana bosobenga mwana kololo pango mwana kololo pango biso toza ko benga mwana kololo pango la campagne tient bufandi na 29 Zolanda keteke da okilekisa ngani akokoma na Lubumbashi akoya Kishasa jour boy de na botomboka ka jour ya clôture ya campagne kimbuta lobi ke o campagne kusala mati wana mwana mboka Vital Kamera bandi campagne na Tata Raphaël na stade ekoma ngonga Tshisekedi na Kabila kimbuta bio campagne zati tomona pasi papa lelo nini oza kosenga na pouvoir oyo na nzela ya bamemo ezoleka te na nzela ya secrétaire général ya IDPS oyo aza mwana na bino oyo boboti oyo esengeli bino botia ye maboko me na nzela ya télévision moto akotia kala aza te sala loko ozosula na Chilombo
Omoni ndenge. Oui papa. Omoni ndenge nazo solo la boy. Nazo mona comme si ye Félix avandi bon nazo solo la ndenge naza ko solo la na tata na ye. Tala sikoyo na kamera. Sikoyo Félix Tshilombo Tshisekedi kanisa papa na ngai biso toza ba mama toza mibali te soko bakoyebi soki mibali bamemaki pouvoir ya tata na yo na bokonzi te me bazokosa me biso ba mama ti lelo toza kaka na kati ya UDPS malgré pas transport tozomifutela kaka biso moko biso ba mama kingasani tokoya réunion tosisi réunion tokenda okoma banda okaba 23h ba 0h lolenge tozalaki kosalela papa na yo musala ezalaki pona yete me ezalaki pona mboka tozala kende kokota na bandako kaka na ba 0h by 1h tokutana na biloko ya mabe na nzela surtout mokolo apesaka biso musala ya imperium nazomemela ye basoda na ndako na ye na riska naokende consulter basoda nazoya na bango na ndako na ye Jean Valère azotelemela ngai nde mokolo na riska vi na ngai elokola nazalaki na nzambe nzambe abatelaka ngai me papa kokokanisa bamama wana te tobundi tokomisi yo tina bokonzi papa nde ilifale azala me nzambe asali premier mandat toleli ti eloko moko te tokomprenaki ke bozali biloko ya lisanga me na mbala oyo papa na ngai deuxième mandat ozwi majorité okoki koloba te ke bobengela nanu ngai bamama ya kala wana oyo bazalaki kosala na papa na ngai ba oyo basalelaka papa na ngai campagne ya Pongabi ok ba oyo basalelaka papa na ngai campagne na Pongabi biso nde tosalaka campagne ya papa na yo na Pongabi na ndenge bazokanga papa na yo bazotia na coffre ya mutuka bakangaka ye na bamama misatu ya biso akendaka na bango na makala totikaka te batu nyonso ya UDPS bazalaki kokanga biso bamama kingasani toza kotika bango te tokolamba biloko toke makala toke kotikela bango preuve botuna professeur Kalel Mathieu papa nyonso wana tozalaki kosala ke mokolo mboka yokobo professeur Kalel Mathieu nyonso wana tozalaki kosala po ete mokolo ekoya po papa za koloba bozala sir mokolo ekoya mokolo eye papa na ngai bobwakisi biso bamama bapapa bazalaki na kati ya UDPS bakufeli na kati ya UDPS eloko moko te lelo totikali na bana borfelin bana bazali konyokoma batangi ata baklasse te mpona ni moto akotangisa bango klasse aza te yo poza confirmer loke modèle ya UDPS azalaki na konyokoma position moyen ata lelo bana bosenga bana bino to bakoko badiplome eza te parce que ntango okende kotanga ezalaki te eza meme na bato bakima bauniversité ok ezalaki te papa na ngai lokola ya ngai bana bakima bana mike na ndenge naza boye tobenganaka te bongo sikoyo soko nakutanaka na bakoko na ngai oyo te bomoni mwa muke oyo nazali oyo mwa muke oyo nazali parce nakutani na bakoko na ngai oyo ebongo soko nakutanaka na bango te mpe baza balocataire baza na esika te Etienne Tshilombo okoki kokanisa te mawa ekoto na motema pasi oyo biso tomona na tata na yo zwa pasi ya tata na yo tia na motema bayebi histoire ya UDPS bato bakomi lelo bato bakomi koloba yayo kaka bango est-ce que baza bato benda bayebi pasi ya UDPS papa bato wana bayebi eloko moko te me nazoyebisa boye mokonzi ayokaka litoi moko te oyoka kaka bakonseye oyo bazoya kokosakosa yo me mokolo mosusu olobi bobengela nanu ngai bamama oyo bazalaki kosolola na papa na ngai wana nalingi nano namona nano bango nayoka mpe bango toza na bafoto toza na bafoto papa tozali na babreve toza na nyonso toza nango preve ya kolakisaki biso tozali bakala ya kala na papa na yo tobanda na ye abosana bino batielaka bino bakale to batia ye putulu moko nelongi po
papa na yende fusengaka comme président. C'est ça. Papa na ya comité, ndebo meni mwana na ye tindi bonga wa. OK. Parce que loko nyezo zanga baye babino, to ba kipe bino. Mbongo ndi ezate, to bazo pesa bato bazo lia, to bazo zo ba memo na bino bazo pasola. Papa, to senga ba audience bazo pasola. Po ezo komate. Mais nazo yebiso Félix Tshilombo. Kolela ya veuve Zamba yo kaka yango. Le veuve nini? Veuve oyo anyokwa mikati na IDPS. Oyo batortira na lolenge nyonso. Na boloko batiaka biso epa Mobutu. Bazo yembela biso banzembo ya bozela bozo kende ko vivre na Pongo Love, bozo kende ko vivre na Lwambo, bozo kende ko vivre na Cardinal Malula. Me batu basi bakufa bazo yebisa biso to kende ko vivre na bango. Tozalaki na aner. Toke ko vivre na bato wana. Ya solo penza papa. Oko kanisa likambo wana te. Soko zo yoka maloba na ngai yo ke ko komela yo. Papa ata mutu moko azwa bonne volonté, azwa ata bolingo ya koyoka kolela tozolela. Naza ngai moko te. Totikali ndenge totikali wana mingi pe bakufa. Mususu bazana bandako. Bazana moyete. Soko moninga na lobi boy so bakoko na nga bayaka kozwa ngai te. Na lingaki nazo occasion oyo te papa na ngai. Na lele oyoki. Na yoki papa na ngai. Toko zela yo. Zwa motema ya bo papa. Ozoi place papa na yo. Zwa motema ya bo papa. Zwa motema ya bo mama. Zwa motema ya bo ndeko Congolais. Ngai ndeko na yo Congolaise na zoleli. Ozana bakisangani na bambujimai na balubumbashi. Pona ba ville nyonso ya RDC IDPS ezalaki makasi. Même na Bakongo ezalaki pena place ya IDPS na série ya Tshisekedi. Papa yoka. Soko nazolo baboy. Nazangi na maloba kutu ya koyebi solisoso. Mena lobi na yo yoka kaka. Kolela ya veuve. Tozalaka ba veuve te mibali bakufeli kaka na parti. Est-ce que vous avez laissé ya no matanga na yo ba mona ka mutu ka président yé. Aussi tozana bomo ibazo kipe. Eko sepelisanga na iloko nini eko salela ngani ngana sina komie bembe eko sepelisa bango te po tangu nazana bomo inde bolingaki bo salela ngana tikila bango pe souvenir yake koko na biso asalaki musala makasi na kati na mboko baza ata na photo ke président ayambako c'est ça ndenge tata na azako yamba l'air tozwaki boko entité azako yamba biso ba photo yango tozola kisati mais soki yo pe oyambi biso Zambe na likolo akopambulo mingi koleka d'ailleurs bokonzi wana okoko sala 2000 de bokonzi na IDPS en opposition bozaika na pays moko basedwa balayi kokoyede bino oforme bino na message ya IDPS balayi kokende mbala moko Mobutu alongi bino te Kabila père azwi kutu Tshisekedi azongisi etina mboka Tshisekedi azongi suswa Kabila fils aina gaz bakanyama baina tango Kabila fils bacheyo kutu biloko na miso ata miso ekufi me mongongo na yo ekufi te c'est ça peliso moko nde ekufi moko izomona c'est ça pona IDPS siko pona nini IDPS au pouvoir IDPS a comme une difficulté à information IDPS koyina ni koti kokaboni koti mais tant que vous allez qui n'a pas si vous allez jouer pour le Massina limité 10e mairie Masina bolingo ezalaki likamboza ko cotiser mwambo bozo tangisa même ata ba cadre ya IDPS na cotisation mais pourquoi IDPS au pouvoir bolingo esi papa biso moko pe tozo kamwa likambo oyo tangu biso bokonzi ezalaki te tozalaki eloko moko tozo kolingana na lolenge moko parce que tozalaki kolanda papa na biso azalaki koloba na biso te bolingana bolinga Congo bolinga la bino na bino bolinga Congo yango biso tolandaki me bao nyonso bayeli posa ya mbongo bayeli mbongo papa bango bayeli nde mbongo yango wana papa nanga bango bayeli nde bambongo bayeli nde bazwa me biso toyaki po na mbongo te toyaki po tozwa te toyaki po mboka ebonga mboka ekende liboso batu nyonso Congolais Congolaise nyonso place nene
bazala bien toyaki po tozwa te. Mais bango bayeli kozwa papa nde ozo yamba omoni bango ke baza bato ya solo. Mais bazo lia yo se bazo lia yo se bazo kosa yo kanisi bato ya ba français milai wana nde bazo boma mboka oyo te. Mais biso ba mamo oyo nde tolingaki mboka ekende liboso yango nde tobundaki mboka ekomi tina pouvoir. Bato ya français baye pona koboma mboka nde ozolanda. Mais ba mamo oyo babundi po mboka ekende liboso osondoli bango kanisa. Est-ce que Isaïe ozali mwana ya veuve tata na pe akufi. Isaïe asondoli bino to bato o baza pembeni na inde basondoli. Papa so tozo yebise ba boye po yende azali mutu. Toyebi ke ezali yete. Toyebi ke entourage na ye nde bazo sala makambo oyo. Po entourage na ye bakoma osepelaka bango ndenge bazali wana. Bazo fina ba mususu. So bozo senga ba audience. Bazo kamata ba audience bato bazo pasola entourage na ye. Bazo pasola ba audience wana. Balingi bato bakotana na ye te. Nabaza keno tozwa quand même koko na ye. Bato ba famille na ye bayebi pasi. Pe na kotuna ndikona na moto. Mbote papa. Comment on a? Comment on a? Dieu merci Chibwabwa. Dieu merci Chibwabwa. Yo moto ya koluka ngai. Ouais, amuna ekoluka. Oye koluka ngako. Pour appeler na zele ngilo kula. OK. Nazana le pan te. Nazana ba garde te. Et le koni ni tina ki opo benga na téléphone. Tina ebisho keno yaka nazana parti awa ya mwana mboki léger. Tina ndenge boye na moto na bini do biso ye sololi. Lakisina photo ama. Oya koluka ngako. Bon, na ye koluka yo parce que nalandaka yo via oyokelaka bato mawa. Bon, nazo koka koloba ebele te ezosala quand même pasi. Ezosala vraiment pasi. Yo moko zoyoka meme ndenge azoloba. Ngai nakei kokuta ye place nakei kokuta ye nakoloba te parce que ezosala nga pasi na motema. Ozobenga ye meme po aboti mama na yo te papa. Aboti papa na ngai. Aboti papa na nga. Papa azali mais via makambo ebele donc azobela azana se. Koko na yo. Ozo vivre na ende. Yo moko ozomona ndako. Eza ndako nazofutela. Moni de kuti bosa misala ko tia couleur, ko tia moquette. Nasali na ndenga ki mobali. Eloko ezosala yeboye eza soni azokoka ata koloba te. Na kei place na kutie azolala libanda botala age na ye. Yazoma na mutu apembe makomi mingi. Botala age na ye azolala libanda azana esika rolala te. Na kei kozwa ye na makasi. Na makasi ke yaka nanu tomeka mpe koluka bato oyo bakoki kosala effort ya ke message na yo ekoma mokonzi ya mboka la caméra message ozo adresser moi uniquement na président de la République. Bon oto akofi tili soboy pona passe pour défendre parti na koloba makambo ebele oyo elekani entre ye po bomona ye ndenga komi liso ata ezomona te tonyokwami boye po atelema ata ndenge bomoni ye boye mais na mosala nini chef de l'état nayebi ke oza wana mpona biso ba petit peuple oyo tozonyokwama. Et surtout na ba témoignage ya boye parce que ba preuve nyonso ezali. Est-ce que vous avez esengo ya lelo akufi botika na mal mobimba ya ba photo boye ya un jour pour la bana na yo ke koko na yo to ba kokolo na ye ke na 5e président o alika mama na biso to koko na biso meme na biso azalaki na parti wana akufela parti wana pe akanga photo na Etienne Tshisekedi père. Papa na ngai ata na ndenge ya sima wana nazoloba vérité ata na ndenge ya sima yake ye déjà akufi baye ko reconnaître biso na sima
esala biso esengo ata ya moke te ata ya moke kosala biso te wana tokondima to continue ata na souffrance ke parce que ye nde amoneli yango pasi ye moko aza sur place c'est le moment oyo alia ata mbuma ya mokie parce que eza biso te tomonaki pasi oui bien sûr tobandaki kolanda ye eza na ba mikolo mosusu oyo napusanaki nakomaki mpe kolanda ye mais souffrance oyo amoni eza oyo ya biso te il faut ye nde d'abord à se retrouver après kokufa na ye donc ekozala nango important te ke ekozala esengo te bazwi drapeau ya UDPS esengo soki omona Augustin Kabuya aye awa libende ya papa na ngai esengo ekozala te ata ya moke wana mokolo wana nayebi te soit na ondima ata baboma nga mpona kolinga te ke baya basala ata eloko ya ndenge wana vi ya pasi tozomona na kolinga yango te ata moke yango kotala caméra na mokuse bon quel message okomona okopesa na président de la république tomonaka jeune garçon moko azobala président aye na mariage taka aye kohonore mokolo ya mariage nde tomona matanga papa na biso baruti président aye tomoni na matanga ya mwasi ya Marcelo président aye okay mais bato basala ya koma président amoye mais yo lelo nde ozwi charge na ye lokote charge efeki na UDPS ouais nakoloba mokonzi ya mboka Faci Beton tokumisaka yo ti lelo tondimaka bainjure tondimaka makambo nyonso likolo na yo nasengi yo Faci Beton toyoka po message oyo nandimiki ekokomela yo nazosengela kaka koko na nga te eza na mosusu azokoka ata kotambola te nzambe asonde yo omeka koreconnaitre bango okutana na bango oyoka pe susi na bango ayamba moko ya bato basala lit oui akoyeba ndenge nini bao bakufa babana na bango c'est ça bao baza na bongo ndenge bazovi c'est ça donc susi na biso nde yango wana toyeka te po totere kaka mpo na biso moko parce que bazalaki ebele tozoloba nde mpo na bango nyonso yamba ata moko na bango parce que je ne pense pas que okoyamba bango nyonso na famille na bango 43 wana okoyamba bango yamba ata moko na bango oyoka susi na bango bomeka ye mpe kolandela makambo na bango parce que ye kutu lisu nde ekufi mais eza na mosusu azokoka ata kotambola te parce que moi nga personnellement nayebi kombo na ye bien te mais ye ayebi kombo na ye azokoka même pas ata kotambola tobengaka ye jeune fille Josephine mama azalaka pembe zana na photo na ye na toza na ye na photo wana papa Luba azokoka même ata kotambola te s'il vous plaît meka kobengisa ata moko na bango solola na bango osunga bango nayebi ke oza papa oza na motema ya bolingo pour ne pas aller plus loin na suki wana message na téléphone oui naza na téléphone okopesa numéro ya téléphone parce que moi je pense que na bato nyonso bakolinga kobenga babenga bon numéro na ngai eza 085 63 62 486 085 63 62 486 nde numéro na ngai mais j'aimerais de plus kobakisa pe numéro na ye je ne sais pas si c'est ça c'est important oui c'est nga za mtu transparent na lengi ba no déranger nga te na yeba adresse te na yeba loko te au moins ba bengi téléphone ye mo chef de l'état komi nalo bana babenga bazwa ye mo ouais bon na mutu nazoyeba te nazobimisa yango awa 090 mama bon mama
090 50 93 444. Bandela 090 50 93 444. apa Lingala olobaka langue Nalobaka Chiluba pe. alingi mama ako Bon, ye alobaka Lingala, alobaka Swahili, alobaka français. Ouais. je préfère que ça mission message na mukuse le même message wana ozopesa na français, ozopesa na Chiluba, ozopesa na Swahili. Oyebi pourquoi? Soki bayoki Lingala, bayaka Lingala te, mutu wana ko interpréter mutu Swahili. Mutu musa yoki Swahili a interpréter na Chiluba. Français ekima. Tona français ekima âge. Swahili ekima pe. Chiluba. Parce que ils ont ça la passe, bino bakolo pouvoir, bozo souffrir, bozo ta pouvoir les amo besu. Sotant au pouvoir ekokende. Pour pouvoir ebandaki na ba Congo et en Équateur, pouvoir e pa ba Swahili bana mibale. Bino baluba babi ke bogozwaka pouvoir até. Nous avons approuvé ba. Ke ba tout au pouvoir kokina bandundu. Pour ils ont voyagé, aveye na Kasai. So bino na pouvoir, bozo souffrir. Bakolo mbunda babotoli bango mbunda mais tozana makoki ya ko récupérer ibisa Chilombo numéro na téléphone au PC pour émission ici Eyo Chilombo Tshisekedi Félix. Meme tena tenir compte wa boko akanyinda to kajinjimulo mwabe mu mujimu wanyu unji mwenzi muntu vumu manye bimba tatweba mukulu lumbala Clement tatweba uji mukulele ibantu bavu bamanya bimba bo mujimu unji mema mwenza munda mwaite pesa anyi tangile kunji mumbangila ide pesa ni chikondo echi nti hanyi mwana wabakaje tatu mvangenda mishingo vansumba bintu munemu nyina biko kisangani nyo kufana njinyo kubumba njinyo kulisala karibu mwe mutungunu kali mujimu wanya utoni lelu papa wanyi chimo kukala hanyi mufete ko kunansha kantu mu mujimu wanyu mvangenza tuvutubwela mu bato bwa kuyeni bintu umune bangata bintu bikwabo bakuteka ni bya kuja kuyibifuchila to ulo ni bintu byo na bya biko bya kuja byofana ufeta benefice wajikem byonso abi batuvutonza nabo mujimu wa IDPS we Monica ukani mubengelani mu mujenda ja mushinga waleke mujimu tatebo amba no mamu nukanu ndekele nunkuno memo kulekela byonso kulekela mushinga kulekela animal wonso memo kudito mujimu wa IDPS katuvune jikisha to jinda ni jilo mujinda jinda lwaye nenu kuyi butuku lwaye nenu kuyi kajitata bina byonso abi kabino ko kumwa kufuchibwa bwanu mukando zambi jo ambani zambi utufuchila muntu mu mujimu ujimwezi mutuliteto katuma kufuchibwa mu mujimu wa IDPS tulibenza tombo achinga bubi kai butu tubenza wa mtu vabaso tenire tato ebani kibubi butu libenza wa kumufiriso kuchipetani eski muchi ko wini muji ujumu wa kuimana teto abo sikimiji ya IDPS kamuni no anta miji ya IDPS no kosa no anta bitamba no shala nabi no amba nikibakadi bene IDPS ela ilonge ni luimpa tapa wani ela menjini ujimwana ujimasha kumenu kibwarukayo ujimumona to akajifileni moyo mujimo boko soutenir tato ebe pasi kujimasha kumenu kajuwe febe ela kumenji utangile ni bama mwabo bukole kujibwabo baba mbeni bobu kibavu babanga ni papa umukaji bukole no bakaba choka chinyuma kubenzela habu chiri ifutate ba mutula yabo katwene kabinabi bwalo tu
kaji tu kebe bwane ututeka fetu fakabu tujini mbana kabene benza mijimutu katoni mwabo kulala katoni makufete fetu mpango to bwachi katoni makoni fetu mashinye amu minute yandekeli mwakwenza wendo ni kwimba misambu to kakafete chintu mukabila kulo kufete fende chintu ani kajamu tetu badi benza mujimu katoni tufete to bwachi ele menjibimba batubamba kwetunu wata bukulu wafatula bukulu ele menjibimba papa kaba kushimi to timamanyi mimi ndimabimba ni handi ngakula pikala bubandondo kujibene lukuna nibano mwako kwabele na utangije bakajabuto meme njimwenza nu enjimubenza nu jishima kakweli muntu enzela bwana kwikala novo mumpesa mfranga mitoka yenu eninkamibiji kivi wani mushimuji mumpesa kajele menjibimba walu kujila kwa mukaji mukamba zambi tukumva bikola ukumva bikola papa wani peut-être nimo kutuenzela malu aju utuenzela wa zambi ukula mato bantu ka baiba comprendre mushindo di mukula mu bukalenge mito to kubukulu ufakula bukulu utangila kumpala utangila kunyima kibateto badi bashala kunyima tangila kokoko badi bashala kunyima haju tutangile tetu bashala kunyima zambi weba na kubenesha zambi ni kala neba tetu limunka chani mwajulomba zambi bwa alubwe katutu balekele to ni tutubabanga ni kulomba zambi tulomba zambi bwa alubwa tatu eba ni tutubatu nuko ni kulomba zambi bwa alubwe munkati mwa onishe ujulomba zambi bikole bwa alubwe onishe espoir ya venir tudi munka chama tutuba responsable munka chama tufile ko kungenyime kwa mtuenzo no byonso abika bini difuto simi putufuta ko fetu tushie ko fetu bana pamwaba katu bashiyamu na kwa auto bikala bo bamba ko kuni ka bantu aba bakenza mujimu bantu bakenza mujimu mwempere bamamu bava bani matrice bani mater batu bashala ni ville elweo bako abadi kumamputo bako abadi partout par là badini vi mimpi kati tu ide pesa katoni mwakwikali yetu ni vi mimpi to bwa alukai bwachilumbu kai tudi bashipa ngani bubi kai butu di benz tufile lo satatu ututeleza miadi yetu tutujile chana ngani tutudi babu hadi uzolo masha alingali za pelobi soki makile di magana mia ango bwaka kanyoso mimi masha yeye mwa comprendre telo mugola dimanche atubazo pema chose que to pema gati o musala nde papa nde mama esala kanga esengo lolenge ndeko Eliezer mwana kololo pa alinga kutu babenga ye honorable te alinga ka ndeko po vrai ndeko ki ndeko esila kati ba mama oyo bayebi Eliezer Tambwe wana à l'époque mukie na 2011 ba mama bifaki oh mama lupeto nalobaka na batu IDPS na funa izaki masekite tous les actions à UDPS en opposition na funa et simba pour funa et simba Tshisekedi lelo ezo sala passe IDPS au pouvoir bayi politique IDPS bakolo likambo bazo souffrir moni pota soki koti tofina bakaresaka pota te fwazo apenda alcool iodé batie yo kangi ninu seke pende zwi pota penda solo elongoli kusha salite soki bozo sokola pota na alcool kaka naturel pote kobeba so moni penda o moni munganga azwi alcool iodé penda tie yo moto batie alcool iodé na pota ayebi somo alcool iodé ne chef de l'état mutuna na tuna kaka est-ce que o mama oyo alakisi biso ifunda ya ba épreuve ba diplôme de mérite depuis Etienne Tshisekedi akenda ba qualité ya ba diplôme de mérite oyo ebimaka lisusu
couleur ya UDPS comme le couleur ya Moussaka, couleur ya Moutane, mais tu sais que du le peur atikala ko changer UDPS couleur te. Makambo maman à lobby, ils ont évangile. Makambo maman à lobby, nana zo utiliser mwana na ye oyo, koko na ye, o azo benga ye meme. Alinga comme bougumese. Alinga ça la partie, to alinga comme secrétaire général. O ils ont évangile kaka. Mais Tomi Touna, pourquoi il dépasse au pouvoir? Et bien, quand le pouvoir, bazolela. Pour moi, comme conseiller chef de l'État, ils ont gagné. Mais ça n'a pas passé. Maman Lobi, soyez les Kimi. Maman Lobi, français fait et Kimi. Vous voyez que Miss et Kindakana ner. Tout le monde a bailli ma pinga. Parfait, on va tchakaye na miso. Ils ont un produit, il y a nini. Pe hôpital nini, il dépasse à Tongi, on a traité bateau, tout va souffrir l'opposition. Moi, j'ai dit, en 2011, c'est de prêter seulement, à l'obéa pour prêter dans le stade de martyrs, bah, char de combat et bimi. Et j'ai un 2 minonga la motakoti tapis rouge. Et j'ai un 2 minonga la motakoti si biloko, pour n'a tiré de prêter seulement. Ah, bima, tina, vous les voir. Maman mata azo gang azo syndicat bozongi sai c'est da zo sala kana musapi bato bazaki na 2011 ba yebi c'est da bima tina boulevard balinga baboma biso maman mata azo boya baboma mwana moko vérité za tutu lelo bato bakomi ko sepela na mbongo bakomi ko sepela ba mituka e ba kolo pouvoir de bangoye maman aboyi boya ko tia drapeau na cercueil même koko na ye aboyi. Parmi les jeunes, nous avons melaka bombe, mais il y a aussi des jeunes qui ont réfléchi. Tala koko, azui, memenaye en charge. Totalinda ko, zanda kwasika. Pe, ils ont na commune nini. Commune moko balier. Ils ont des moko na commune na Kiasate, des moko na commune na Bagumbute, des moko na Kitambote, des moko na Ngaliema. Mais, azo beaucoup la même. Père dit que jour où on a, ceux qui va reconnaître qu'il est vivant, donc vous allez prêt pour bengana moutou. Bato aïe des pèses, bazo souffrir. Ils ont le couta, ils ont l'évangile. Bon, on a une émission. Merci.